préparer moi sinayo moi sino aza déjà na esengo moi sino aza déjà na ambiance bien au créer ambiance moko bien tango na buto ko senga ye mama ko zana esengo ko pesa yo na esengo nyuso po asepesa yo mibali mususu na kati ya poto awa tozo ko mona ndenge ba bindele bazo sa toko kolanda bango te mais les mususu kolobata na moi si je t'aime kolobata na moi c'est que j'ai besoin de toi kolobata na moi c'est que tu m'as manqué toute la journée ba ye bien moté papa libala ba bongisa ngo mbeto na butu ba bongisa ngo na journée ba bongisa ngo na butu te oyeka kambala moko boye fungola nzungu ozwa biloko lia ezaka ndenge wana te rien okotuna te okolobelo ko moko te donc kokende okei wana okei na yo kaka libela na musala tango outa musala oke kotala ba camarade na yo to oke komela ba masanga na yo pa baninga na yo okozonga lemsu 1h du matin ozongi 2h du matin oyesiko osenga mama pesa yo mais mama akopesa esengo nini oyo pesiye eza mawa mingi ba papa eza mawa mingi bobomba kanini est-ce que bolingo ba bomba kango ba sentiment obomba ngo po okono ko bimisa ngo pa nani soko bimisa na mwasi na moko azana kati anda kuna yote obimisa ba sentiment e pa nani oyebi eloko mwasi no alingaka te oyebi mwasi no soka sepela kanani oyebi ti donc bovanda kana ndaku lokola ba mipaya mibale na kati ndako mais na butu olingi apesa yo akopesa na esengo ndenge na esengo nini ya kopesa yo bote ba papa bote ba maman ngawa na lisusu na yene mission na ngai tolinga na biso na biso mission na ngai oya sima na lobaki boyokaki pona ba papa nazo continuer pe pona ba papa pour ba comportement mususu ya ba papa pe za malamu te because to ba ka ba maman ba papa pe baza na comportement mabe baza ko afficher ba comportement moko eza malamu te na kati ya ndako papa mususu akobima na ye na tongo akei akozonga 2h 3h du matin akosala pe signe na mama te mama ebe pa papa azali te akendaka na ye azonga na ye bandeko na ngai ngana yebisa bino ngana yebisa bino likambo moko oyo eza important vraiment na kati ya couple mama papa libala na mbeto ebandaka la journée kokuta na ya papa na mama na mbeto ebandaka na journée ezalaka na butu te ebandaka na journée kolamuka ndenge bozo lamuka ozo ko préparer déjà mwasi na yo pour na butu na mbeto soki o préparer mwasi na yo mwasi no aza déjà na esengo mwasi no aza déjà na ambiance bien o créer ambiance moko bien tango na butu ko senga ye mama ko zana esengo ko pesa yo na esengo nyuso po asepesa yo mais soki yo na journée olamuki na tongo okei obongami okende musala ata bonjour apamba na mama opesa ete okei musala okomi na musala ata na midi ata après midi ata texto apamba otuna soki mama otikaki na mbeto alamokaki abongama po akende musala journée na ye eleki ndenge nini rien okotuna te okolobelo ko moko te donc kokende okei wana okei na yo kaka libela na musala tango outa musala oke kotala ba camarade na yo to oke komela ba masanga na yo pe baninga na yo okozonga lemsu 1h du matin ozongi 2h du matin oyesiko osenga mama pesa yo mais mama akopesa esengo nini oyo pesiye journée mobimba obimi otika ko pesa ya tambote te otika ki na mbeto yo bandi na tongo oke obandi musala lemsu 6h30 mama lemsu obanda 7h to 9h otiki na mbeto ok, bonjour, au revoir, couteau, pesite, pou yowan ok. Journée, mumba, ata moi texto pendant que tout nae, santé, d'engeni journée nae, d'engeni les leki, tout bien que tout nae, ce qui ça va, qu'on peut ça y a ta bisou à pamba, qu'on le banane ta chérie, je t'aime. Exact. Ok, yowana, yowan ok, oko kansa même te, ko tiki, muninga, ako 6 à 17h, 19h, ako zonga nandako. Obenga yo tuna ndenge nezo le kananda coup de fil à pamba oyo problème pona yo papa libala ba bongsango mbeto na butu ba bongsango na journée ba bongsango na butu te oyeka kambala moko boye fungola nzungu ozwa biloko lia ezaka ndenge wana te soki olingi esengo za na kati ndako na yo il faut bongsa ndako na yo na tango zoko lamuko kiti na mbeto tango wana nde muto ko bongisa butu na yo po sepela
na mbeto. Pour maman pesa o biloko, maman pesa o esengo, il faut pour se pesaye, amon esengo, amon attention, aux en attention envers ye. L'attention envers moi sinayo. Attention, il y a biloko mike mususu to négligaka. Ya onde muto bebisa libala na biso. Quel soba mobile oyo? Azo donki azo ebate rido eza polele nazo mona ye. Bolole mobile oyo vraiment banda bimaki banda tongo ki. Ozo dongeni, ozo kendwa. Ozo kendwa. Pesa nambo. Pesa nambo. Il fallait le retirer, il fallait. Il fallait te faire. Faut te faire. On s'est mis le colo. On s'est mis membre supérieur. On est le colo. Oni. Oh, cadeau na menaki. C'est Bella TV. C'est Bella. Omoni olongoli ngakanda. C'est Bella. Na sepeliko. Esa ni. C'est Bella TV rotela ki ça yo compatriote solo. Je va ngai, ngana combattante. Combattante aux autres biloko ya England. Aux autres biloko ya France. Aux autres biloko missionnaire. Mais combattante solo, faut te rappeler déjà un boc. Oh, comment que na sepeli? Notre compatriote, na ilio. Na sepeli vraiment. Ngadios, na sepela TV. Kanesili. Éviter. Donc mbonga bana kutu ke no mela na yo lisi. Ah, na kamela. Ke no mela. Kota pa. Yaka to kota se. Mobali na nga yaka. Ah ouais. Va. Basege, basobenganga. César Ngadi, Clébois, honorable Zakari Baba Bassé. César Ngadi, Clébois toujours. Souci. RD Congo Info, tout le monde est d'accord. Même les tchors. Yes, César Ngadi, écoutez-moi. Yoke no Gusua, Yoke no Nganza, Yoke M, Yoke no. Fini la récréation. Kini Batalaki, Brasa Bamonaki, Angola, Afrique, Mikili, Baleli, Antonio Bisso de Otalate. Prenez rendez-vous, rdcongoinfo.fr, votre émission Le Podium avec Antonio Kauka, Masole Komi Awa, na rdcongoinfo.fr avec César Ngadi, votre émission Le Podium avec Antonio Kauka, le diamant de la presse congolaise, Babito Koti Masolo na www.rdcongoinfo.fr et pas César Ngadi. Votre émission Le Podium avec Antonio Kauka, le diamant de la presse congolaise. Masole Komi Awa, na rdcongoinfo.fr. Le Podium. Awa nde bozaba live ya ba artiste na bino, au comédien, au musicien, bozaba live na bango ba répétition na bango to ko kota to fuye bango to la sabino Masolo. Masolo sika na kati net. Tala César Ngadi na RD Congo net ya makasi mukonza Masolo net. rdcongoinfo.fr. Émission na bino yango yo. Na bosanité Junior Kufunzuka. To cascade. Na PSP Mote. Na Maria Kauka, la beauté, la couleur et la lumière. Na bosanité petit nanga Derrick PCA. Na petit nanga Vea Mampuya. Clébois. Botan na bino bémission, il y a pas polémique. Botan na bino bémission, va fait des sociétés. Mais sur l'émission de l'émission système, il y a émission va live. Vous vivre live. Bah j'ai si net échangé. Couleur et continue à net. www.rdcongoinfo.fr. César Ngadi. Émission na bino Le Podium.
avec Antonio Kauka, le diamant de la presse congolaise. Prenez rendez-vous, bah vrai chéri, bah vrai Joe. Partout, Europe, Amérique, Asie, Afrique, Mobimba. Émission à Bino Yangoyo. Yo papa oza na communication ndenge na lobaka osolola na mwasi na yote. Oyebi eloko mwasi no alingaka te. Oyebi mwasi no soka sepelaka nani oyebi ti. Donc bovandaka na ndako lokola ba mipaya mibale na kati ya ndako. Mais na butu olingi apesa yo. Akopesa na esengo ndenge nini? Na esengo nini ya kopesa yo? Est-ce que esengo za na motema po yo pesi esengo nini na journée? Esengo za ka te opesa mbongo, esengo za te ka osombele ba bilamba, esengo za li attention ko yeba ke naza na mutu. Naza na mwasi na viva nga mo na ndako te naza na mwasi na kati ya ndako. Aza lokola ngai, nga naza mobile mais yepa aza na besoin ya tendresse, aza na besoin affection, aza na besoin ya attention ya mobile na ye. Mibali mususu na kati ya poto awa. Toza ko mona ndenge ba mindele bazosa toko kolanda bango te. Mais le mususu kolobata na mwasi je t'aime. Kolobata na mwasi que j'ai besoin de toi. Kolobata na mwasi que tu m'as manqué toute la journée ba yebi yango te. Ba yebi kolobango te. Les mususu romona ko bimisango kana mais même pas bimisango po bimisango kutata na mbeto na tango yo makambo ezaka malamu wana po bimisango kutu po yoka na munongoneza passe. Eza mawa mingi. Eza mawa mingi ba papa. Eza mawa mingi. Bobomba kanini? Est-ce que bolingo ba bomba kango? Ba sentiment obombango po okono bimisango pa nani? Soko bimisi na mwasi na moko azana kati ndako na yote. Obimisa ba sentiment pa nani? Na libanda eza katite papa ba mama bande rapport ya mwasi na mobali na mbeto ebanda kana journée ezala pe mikolo nyoso ezala ka mukolo moko te oye ofingi na moi ososoli na moi o traité de tous les noms na butu oye osenga ye akopesa ngona esengo ata apesi yo po eza devoir na ye makopesa ngona esengo te papa faut ko batela monoko obatela monoko respecter mwasi na yo ofinga mwasi no ti se anzoto na yete ko minimiser mwasi na yo te poso yo minimiser mwasi na yo bongo oyo na libanda soko amoni mwasi na nzela minimiser okobunda okoswana ba papa ba mama ba papa surtout bon réfléchir les kambo na utu ko loba na bino mwasi ba préparer kai vraiment soki émission nanga et touché bino ce qui vraiment émission n'a touché bino papa ce qui est bino passe bolim bisanga mais naza obligé na loba toujours solo la tête toza bato mokini toza parfaité lemsu na masolo boy e ko kila msu ko réveiller et loko moko elala pa na yo ko loba ya solo penza nazara na mosi nanga jamais atam ko na simba ya tena maboko boy na vana na ndako na simba ya ko vanda ta pembe nanga na simba ya tena maboko na simba kate ya solo penza ki parade so na yekaka pesa nga biloko lia so na yekaka na mbeto na posa na pesa nga lemsu ko salo e ko pesa mo réflexion okokanza koloba mama ni aza na raison na changer ndenge na ngai ya kovanda na ndako na mwasi na nga po tozala na bonne ambiance po tozala na esengo biso tozala na kimia en tout cas eza vraiment tolia pete eza pona bolingo na kati ya ndako pona mama na papa bazala malamu pe bana pe bazala na esengo so bamoni papa na mama bazala na esengo bana pe bazala na esengo vraiment na sepeli mingi na sujet na pesi lelo oyo otosololi bosoki bomoni pe bozana ba idée to nini bokoko pe kosolola na ngai naza disponible pour na bino nzamba pambola bino merci mingi papa merci mingi ba mama bolingo kaka bolingo ba mama na papa bolingo na kati ya ndako bolingo libanda bolingo na bandeko bolingo nzamba pambola bino botika malamu tokomi na mission na ngai ya sima yamba ya sima bye.